mwana ozomona ya mwasi wana basangiselaki mbongo epa bana classe na ba garçon ozomona 10 garçons basangiseli mbongo po basobela téléphone na iPhone 11 azana besoin téléphone na iPhone 11 ayokani bamso babine non toko kosangisela yo comme ça tout ça la partouze avant to pesa mbongo wana osomba ya téléphone wana nde mwana wandimaki 10 garçons taka ba jeune garçon un jeune garçon ça non makasi azana mon frère balali bango 10 mwana apanzani kuna kwa le panzani bamaki na CHU oui hôpital CHU non CHU ya na OCH mwana wa akufi lelo po papota ezaki osakana te kwa le panzani donc mwana wa akufi lokoso po na téléphone iPhone 11 yo mwana mukindi ngona ukene kusangana na ba garçon pose le téléphone pour ka ko paraître ba mwana kusana téléphone iPhone 11. Bonjour, bonsoir, Bankala Nanga, partout pas de bois dans tous les 5 continents. Yabino Mama Migo, Yabino Ndeko, Yaleki, famille. Na pesi bino mbote vraiment bozoba video audio nazo sala bongo po na karama na ba nazana makambo ebele ya kosala memoire na tindela bino manyingi ezate po so na koti na musala na koti na ndako tango ekei vraiment ba bana kozo skota ba audio ya moke 5 minutes 10 minutes l'essentiel ke bozo video o bazo tindela ngato partager pour mona na tiki o le wala zo sala na sali audio ya mama Denise Nyake ronjama pesa njama batela biso e pas ali moi sa président Félix ma pamboli na nzambe kimi na nzambe za na makila eze couvrir ba demo ba kokaete kana si na susu mususu batindeli ngasu ya kafumbe kweli susu soki na France bona nanu audio o na tindeli bino liboso ya mama wana lobi après boza audio ya mama Migo pona conseil ngana zalaka pona toli ba mama na yebite tozo peta ya roté ya bana na biso tozo ata même bana ngo bazela biso mo bateti mais l'air moko to tsa bana pena mabondeli bana poto balingi makaminene bana ka ya poto te bana ya lelo même ya Kishasa kutu koloba te ngana kenya na Kishasa bazoka musanga na monika ba vatiri ba filmer ngabi oh so ba vatiri ngo kaka ba filmer bo ndenge nini balobi oh kasi wana za hotel te ngabi nini hotel te me pa na vanda ki eza sika moko ya na vanda ki na bon vent. Nous sommes là voiture qui est filmé. Moi, je suis télé bande tellement que ça 3 heures de télé kaka. Ngabi oh. Mais nous comprenons nous sommes dans voiture on a kini aka filmé babi oh. Quand c'est ça ba hôtel nous sommes wana. Ngabi ya solo hôtel. Babi oh. Mais un hôtel comment pour na bina batu boyoka ba vacances, ba hôtel yo batumi ba koma kaka voiture na ye surtout mingi ba konzi. Ba mona basi tellement ba so na valeur te na bana ba komo bana biso ba jeune ba leki bana. Donc tellement comme au moins les mobali pas zoyer a foutre l'hôtel ba que des ba vanda non mobali ozora na kati voiture ni afimé wana la lié na kati voiture afimé a 1000 francs a dit ba benga on $10 bien $5 bien $20 à PC na le linga binini marabini nazo yoka mokile baby pona bana wana lobi na bino ya Afrique basi mingi mona bango na Congo wana ozomona bango tala mutuka kitoko wana bazotambwa nango keba pamba omona mutana mutuka kitoko atako tambwa nango meza na ndako esika kolala te ngabi pona na kamwe ngabi mi po avatu siko zaka ba filmer babi ona ba hotel mobile za na tante ke ndenge biso to kolaki ke mobile ya lingio afuti na hotel a dépasser na mbongo ko futa hotel a dépasser mbongo ko liso na restaurant et puis a dépasser su mbongo ko pesa yo ya kozonga apesi su mbongo ya kolia bia ko sombela babi abi ebele bongo ya nini yango ndezo ba suka kana ba die ya $20 ngabi nini ya solo te poni basi ba kitchen niveau na ngana ebi na ngola le biso to kota na bangola wana kala hotel ezalaka te ba hotel ezalaka ba panorama côté ya ile ba hotel ba kondi ya cher mais na ba cité ba hotel ezalaka mingi te angola ebaka hotel télé à guerre angola ebaka ka kolala mwasi na mutuka mais le mboka komi calme babandi ko biso ba congolais ka neto lakisa bango ke mwasi la balala mwasi na voiture te to pesa bango valeur côté wana na koko trepe ba kongo ya biso to lakisi bango ndenge ni mosa sukola ka ndenge mosa mi pesa ka valeur ko linga bala la na kati ya voiture te ba hotel e koma ko pesa e koma ko salema na Angola ba hotel e koma le belé presque hotel mi ba congolais ba sala ko pesa ba idée na cité ba sala ba hotel ya panorama ba hotel ya ba kondi ba hotel ya cher wana ke mutauti vacances ayepe batambongo Angola zalaki azanga na enda ka kolala mesa na voiture
biso de tolakisi bango valeur ya mwasi ndeni mwasi asukolaka nzoto angolais azalaki ya kosukola mutu mai ekosila kantine mobimba na mutu na nzoto ayebi osukola bien te c'est normal bayaki na boka ya guerre babimi na indépendance kala mingi te mbala moko baguerre ebandi lelo kutu na Angola jamais omona pa bazolala mutu na voiture mais lelo na Congo nde ekosepana na Congo tango oyo biso tolakisaki baninga lelo ko bitungu na mboka na biso epesa inga passe tant que congolaise bandeko na nga bankana na ngai s'il vous plaît toyeba koteya bana na biso même na poto awa bana baza ya kobebe ebele bana mosusu mama fungola muno te bamama mosusu bazobanga kolobela bana ngai na kopréféré nateya na nga so bokima nga bokima na bino nga l'essentiel epa nzambe na nga komonaka mama apesaki conseil bana nde bayokaki te ke bamama mosusu bazobanga koreproche bana kobombaka makambo bana na se yango ozomona bana bazosala babétise ebele déjà biso ba mama tozana ba défendre biso bana ifu bazana ba compte na bango bafutaka bango mwa mbongo na bango na bambongo biso bokolaka bango ya biso déjà na ndako mwa bafutaka bango mwa bambongo na bango ba 5 quelque bafutaka bango bana baza déjà na ba compte na banque soki déjà yo mama bombelaka mwana mwa bakataka 30 pamba par mois tant mwana déjà zokola déjà ba âge ba 18 ans 19 ans déjà nde bakoma kopesa bango ba soki mwana koli tangi awa mingi ya botami ya bapesa bango ba bourse la bango bolongola ata moi 100 euros je sais pas chaque mois pesa mwana atia na compte na ye ekosunga ile ya mususu économiser asomba téléphone na ye ekosunga ile ya mususu asomba elamba na ye na oyo pe parents oza devoir na ye okosunga mwana bana mingi na poto bakomosala ba bêtise eza fait faute na biso ba parents mwana bafutaka mwana location mwana azokata 1 euro te mama tisana sonama kelemba na moziki mbongo soki ya bana eleki ko mbongo ba parents to boyi te za mbongo na biso pa to liaka en famille mais yebango ke mwana so ko koma déjà ba âge ba 15 ans 16 ans fungo ele compte na ye bloqué po era zoko déjà ba âge 18 ans azokuta déjà mbongo ne na compte alinga somba mutu ka sombi alinga beta permis à beti et puis tant bakoma na ba 18 ans ba pesa bango ba location des études na bango na bano ba ba certificat na bano ba botama soki bano ba yeko ya ba pesa bango assistance ba se pesa ba accélérer bango mbongo na bango ba 4 et quelques 500 na bango même na kati mbongo na même soki avana na kati ndako na bolongo la bango ta ba 100 euros ne fils que 100 euros aza na compte na ya banque. Et puis exactement ce que pesi moi na 100 euros atia na compte na 100 euros na kaka nde yango ya akosombela biloko nyonso to akolia nango non eza argent de poche na ye tantôt soki aninga abima na baninga ekosunga ye ou bien a économiser soki aninga sala moi asoma téléphone na ye asombi bozo mona bankana na ngai to comprendre pe bana mwana wa azangi argent de poche ezo ko zotinda yake na osala kindumba libanda mwana wa azangi argent de poche ezo ozotinda mwana ake na osala ki putari ya libanda ake na koteka drogue mwana ake na osala ba n'importe quoi et puis mususu pe bana mususu pe ozo nzoma na côté ya biso ba parents na ba pe côté ya bana bana oyo bana oyo bazala na compte 00 ekotinda mwana akendele msuku kolana na ba mama mikolo oyo âge na été et puis eya pe kaka passe na pesa côté mususu ba parents foute bana pe bayokela na bango bisote bana bimba bateti bango ba mindele ba pesa bango mutu makasi ba assistance sociale ba pesa bango mutu makasi omona za na 18 ans nga bimandako mwana za na 18 ans 17 ans ke kofunda boye vie appréciée et puis boye ba ko tia bana na maboko ya Nzambe et puis bana ngope bayokela ka biso te bayebaka te ke tozaka na bango kaka jour 17 ans 18 ans so comme na acha 18 ans okozwa décision na vie na yo ou bien fona na ndako oke na université otanga ou bien bima na ndako na yo l'air on ezala ka sou mama te tango koto ba boloko na yo tango okene kozala shege kozala puta eza mama lisusu te bino bana na biso boka biso mawa biso toye to boki bangunda ya pasi to souffrir to lali na balibanda ba famille ba boaka to souffrir pour lelo bino bo to mako kuta mukanda vie za na malamu olio profiter tanga ta classe na yo bana na biso bino bozo ke na ba via pressé bana poto bana kibula makasi ba mama mi be bozo bebisa bana na kobomba bana bozo bebisa bana
bana mingi ya ndumba ya basi kindumba banda mokile banda balingi ba telefone oyo ezobima ya sika telefone bimi 1500 ya lingi asombango yoko na compte 1 euro ezate même sunga mama na osimba telefone oyo ya munene so yoko zo 1500 tofuta ba facture tofuta ndaku olata olia et puis bana ngo balingi kaka babila ba sapatu na bango ya ba basket na bango ya cher ba chemise na bango ya cher ba jupe na bango ba pantalon na bango ya cher sikoyo tango moni yo parents ozokoka te mwana bana mabe abimi libanda aliyaki de kozwa bacopain bapesa ye mbongo tala epe baza kosuka bomoni video ya mwana wana baza kosala rapport sexuel na 10 personnes bana oyo ya age ba 17 ans 15 16 ans 17 ans 18 ans 20 ans bana makasi balali mwana na 10 personnes ya bana ba age ne ya mibali et puis balali ye na ndenge teke ba violer te eza basalaki ya corps aza na besoin ya somba téléphone oyo ebimisika donc aza na ye mwana bula ani mwana ndumba donc ye azala soso na besoin loko a commune internet abengi mibali balingi balala ye il fait ça là siko bambala ngole bakoyeba jeune babibi tokotia ombongo to somba téléphone kwa ke kuta na ba 10 personnes ya bana mibali baza na makasi na njoto énergie eza na makasi na ba age balali ye na 10 personnes ya liwaka nde bomoni mwana na micho bazo bamina za na morgue isa mia na poto aza na morgue akufi bapandi ye Trump talaka moye muto alokola tonga balobaka basi ya njoto mike eloko na bango ezalaka mwa kofungwama njoto na bango ezalaka polele basi ya minene misuni ezipaka Trump ezipaka matrice mais basi ya mike tango mobali ya koti mbala moko yo toucher Trump azo toucher dans matrice yo balobaka basi ya mike bazala mwa biloko minene na ndenge ya kofinga te me ndenge oyo toyebeli ndenge ezalaka basa minene ona mibale basa minene bazalaka mwa njoto ekangami po muto akende kokota na ba matrice na ba trompe ba misuni ezozipa mais baso bazalaka mwa njoto mike po mobali akota mbala moko po atoucher ba trompe na matrice eza facile botala siko ba age ya bana wana ye mwasango aza mwa muke mwa mwana wana aza muke mibali baza 10 taka bango basali molongo kanisa bana lo olenge lokola bato bazokende nzela ya classe basali mulongo kuluna basali kuluna sikoyo po kuluna na portugais ezali mulongo na congolais nde bozala kuluna mobulu me na biso na ngola kuluna ezali mulongo botie mulongo sikoyo bana na 10 balala mwana wana baza na énergie bameleli ye babiloko bameleli ye makambo ya makasi baza na énergie ya kosakana te babi bo biso kosombela iPhone bayokani na mutu lokola telefone yango ezalaki soki 100 000 euros so epe combien bayokani na mutu akopesa 100 biso bakope bakolala ye andimi na ye omoni te eza accord na bango mais l'air balali ye bapandi ye matrompe bapandi ye trompe asali hémorragie bakende na hôpital c'est trop tard akufi ndio na mito tolo ba mwana na aza na morgue bana biso bolukaka nini vie appréciée et puis eza pe na ba parents yo parole ngombe mabana na ba vie ya lix yo ko mbongo malonga te olingo meme bana kaka biloko ya marque bana ba iPhone bana ba telefone ya sikatala memela mokili na ndenge ezali bandeko awa na poto telefone ya $100 ezali ya $1000 pe ezali ngana osomba telefone ya $1000 pona nini pona sana malamu kutu natonga na ngana tsoma ta ba brique na ngai ou bien nasobela taba dango ta babilamba olie je ko bebisa ba téléphone balingi iPhone ozana téléphone d'abord un déjà téléphone ozana ngolo mso fumaki 600 euros 500 euros nanu téléphone na bebi nanu te oso ke ko luka téléphone musu ya 1500 euros siko bano yo bazo vona na bandako ba parents ba mama musu mona mama musu ataka biloko marque mona landaka loko ya monaka mama musu mona na compte 0 mais soka zimbongo ekoko somba Versace ekoko somba Gucci masolo kaka ya minene yo muta pauvre yo muta mbongo te toyi ko luka na poto yo soko bemela bana bali wana ka mona ata kelamba marque kaka to boyi te mona telamba marque te mais mélanger ngala tsaka na bana nga moso na moni pe na ba solde na ngona sombele pe mo ba sapato na bango ba basket na bango balingaka ya bien na bibi pe mo 200 mo 300 na sombelier. Pourquoi pas? Mais ça que l'air ne soit ta marque bilamba normal les ali. Ba GSM, tu na GSM o e logo bani na ngama koki na 1500 euros ya GSM te yaya. Na 1500 euros te jamais na soma na téléphone na 1500 euros te na jana ngot na soma pe te. Ata so repensé na soma te.
ya nini? Oh, ba téléphone ba 150 euros, 200 euros, 300 euros, ça on a question téléphone à 150. Ya nini ka allô oui. C'est n'importe quoi. Pour ni bolingi ba fanta makambosa na ngoti. Siko mwana wana il faut ça akola avant déjà na ba vantard. Ya ba boti na ye. Ou bien mwana moko aza na liberté na ye akenda na baninga kuta na ba fréquentation ya mabe ya baninga mabe balakisi makambo mabe ndozo mona bana o na poto mingi baza ko trouver na ba poussette mingi baza ko trouver bana mingi ya poto balingi molimo ya lix. Molimo ya lix. Tozo mona mutu azokufa bazokunda ye na commune. Eza Sonia mais au mona soka za na bomoyi boye bolimbisanga eza ko finga te hein. Ngape na za moto nani pona le kabaoyi mama na biso la Doris la congolaise tout monde ba bilamba marque za ko lata tout ça dans exemple pas Doris ko kabela ba chroniqueur ba journaliste ba mbongo ko kabela ba musicien ba mbongo mais Doris ba kumdie na cimetière ba placer taté. Est-ce que c'est normal? Mais Doris on a autre bilamba ya marque ça pas trop ya Mars Doris la congolaise na lingaka yemingi et le belina na ko sepela nango azaki gentillesse ne wana soka tseka ngo pe na ndenga boanya mais Doris nya kunda manenga kunda mite bato ya kabela mbongo na ba musique bato ya kabela mbongo ba bi ba Doris wana ne ba créer basi andumba mingi na poto oye na poto sans papier ya ko lakisa yo yaka ke na nganda azo kabela bino ba mibali. Mais Doris il a kofi ba placer même pas tombeau na ye. L'état kundi Doris vraiment l'état kunda bongo. Oza muta l'état boyera muta ko kunda yo bongo. Mais ceux qui oza muta umeli na poto, oza muta ko cotiser. Même ko futa même assurance décès na yo ko kunda ma bien. Ba ko placer lo ata ko placer à pamba. Na lobite ke bandeko yaka ko pesa toli. Vaut mieux prévenir que guérir. Basirance c'est la 10 euros par mois. Okunda makitoko. Mais okomona mutazi mbonga bebisi na bilamba. A bebisi na loyenge ko kabela ba musicien ko kabela ba journaliste ko kabela ba tumbo pasa la kombo bela akufi ba kundi lokola mwana donc na ebité quoi. Toboité. So mutakufi biso topola kaka na mabele mais kundama quand même na bien pour eza muto yebanaki lokwa bolinga ko yebana. Tala Doris la congolaise na sonde ba kunda et pesa mawa moi moi moko gentil même bateau ya pesa ba mbongo est-ce que ba ko kaka te ba batata ba mbongo 100 euros ba placer les tombeau bande ko tozo maele tala baliwa ba Doris la congolaise wana so to zalaki maele tozo maele temba ko boko la bana na biso na éviter Doris la congolaise na ipari ki na bana na emi balé na éviter bana na so ya tikela bango séance civile na intimité. Mais mbongo ya yo kabela ba musicien mbongo ezalaki ko bebisa na ba ambiance ko sumba bilamba ya cher mwana ndaka oya mona kala misu ngai na boti basi na boti mibali mwana ndaka oya mona ka yaya soki mwana zotala éducation na yo mama oza na kati ya ndako ndengo za mama no bakolanda ngo soki mama oza mama loyenge mama ko kaka mafu olingeli bana vie ya lix mais yo oza na bozuiza te bana bakolanda pe makamna yo. Mwana wana lingi vi ya lix o mwana surtout mingi ba mama ya Paris balobi balinga makambo ya cher alingi téléphone ya 3 caméras alingi boy yo za kutu na mboko ta terrain na Kinshasa eza na ngote molingo za la téléphone ya cher ba iPhone yo bima ya cher à 1500 1700 2000 euros 3000 euros parce que mwana lera zo mwana bozo azo vi na ezali yango wana mwana pa kolanda ngo ba siko makoki ezate na osala ndenge nini mwana ke na kindumba a courir sur pas bande ko na ba jeune ba garçon lokola ye ba lalie ti ba bomi mona za na morgue ba mama boy ba éducation ba ko pesa bana na ko pekisa bino nga po ngai pela ya ngisona nsoki bien po na zalaki nzambe na ngana za pela na ngana za makasi ba zo pekisa bino ba mama mususu loyenge mama mumbaka na tasola na mwana ye ya mwasi te ya tala mondi ndenge baby maladie ezali ya keba mibali basa très dangereux au moins loka mobali epikaka biso ko ngana na babi na kamwa baso balala katala mibali par jour na ko kata mobali moko ka so ka biasa lomba mombe misa to kufi e bo ya mibali 10 ya okufi te so iba oya banda kulia mususu bolembi e bo ka oya libanda basa la 10 na mukolo mobalo na 10 yo nani yo big dozero bio nani mwana wana sana morgue na minute oyo epesa tolina bino ba jeune lia oyo ekoki na yo soso aliaka eloko ekoki na mongongo na ye na pesa ka merci na ba mama nanga na pesa ka merci na famille nanga na bayaya nanga
wallahi tozana balakisa nga molimo avantar te même naza na mbongo ebele me nazalaka makolo na se komi kitiseleki nyonso komo yokoluka eloko yo kokeli yango te okosalaki ndumba ozala zoba il faut lakisa mwana économie nde mwana mundele lakisaka mwana économie lakisa mwana bapesi yo 20 euros zwa 10 euros bomba na compte polobi esunga ona oyo ozosanga nango bana congolais baza na économie te d'abord bamama na bango bambongo bazwaka na balocation babombelaka bana bambongo te bango basisaka na bamoziki baza bilamba basisaka na bavoyage na kivantar omona mwana botami na poto akomi na 18 ans aza même pas na mbongo akobeta permis aza na eloko te mpo nyonso to mama sisa na moziki mama sisa na likelemba siko mwana wana leka bimi azomona baninga mosusu bazolata kitoko azomona baninga bana bainfluence ezanga ntina mwana mpe akolinga mpe aza na bagese ma chere lokola na baninga akolinga epuis ezaka milie akosala n'importe quoi tala mwana na biso ya mwasi ye wana natindeli bino akufi lelo aza na morgue balali ye na 10 personnes baviolaki ye te bokondane bana bato ya mibali te bana mibali afutaki mbongo na ye akoma lokola mwasi ya ndumba akoma lokola mwasi ya ndumba alobi boya kolala nga 10 bopesa nga 100 mpona somba gsm oyo ebimi ya sika ba iphone ale ye wana balali ye ale nzoka kuna na kati matrice ete tobokaki bana mbala ya age wana boyebi nde baka makasi toleka na ba age ya toyebi ti ba age ya 18 à 20 ans mwana mobali akolola ata 6 fois 17 fois zolemba te toyebi yango toleka na ba age wana ti bosiko balali yango na 10 personnes ndenge ya kobika nde bomoni basali kwa bana bolenge basali mokuluna wana bokuluna na portugais ezali molongo ya molongo na linga na kinde boloba yango violence mais kuluna na portugais eza molongo po balala ye akufi o na micho aza na France na je pense que aza na France bonda ojo mama wana pe bana ojo mama miwa mama to se sacrifier pour na vie ya bana même bana ngo biso baza makambo mabe baza bien poli biso mtoluka to bota baba baluka ki biso te to bunda na kaka côté ya bana et puis ko sambela pona bana côté ya bana nga una lobaka ba église pe mi ko bebisa pe bana o mona mi mo na église pasteur ko na ko pasola mona ka yimoko ko sambela zali yo moko na nzambe na yo tia bana na maboko ya nzambe le kolala kale ko lamukaka ta ko na midi ta ko na 18h balera prière wana au 15h otima bolongo nzambe batela nga bana nanga nzamba ko batela bankana nanga bana bayoka ka pe okaka mona muto sazwaka o ya monaka même si ba camarade ba baby c'est la biso bana au moins ba camarade musumana ko fréquenter ba mauvaise fréquentation mais nzambe na yo sambela ko mixer lo bana ba ko bimana libulu ya mabe bazalaki conseil ko ganga isala ka solution te ko benga na mona isala ka solution te ko finga mona isala ka solution te soso ko solola ka mingi ko solola ka mingi na bana biso ye moko tata mwasi ye moko papa ye moko mama po ba msupe tozana ba couple se kabwani tanto le msu papa fait éducation azate mama pesa conseil azate bana batelengani neto tokana kishasa lo pango tata le kinoko ya quartier ezaka bongo te to tiaka mabolongo pona bana et puis tozala ka courage ko pesa bana biso conseil ko banga ka mwana na ote po ogangela ye mabende ko finga ko lekse ko finga te gangela ye faut ko sala moi street na bana soza street na bana ba yo papa ozosumela mwana voiture ya cher est-ce que mwana na bongo essence ya osomele voiture ya cher ona richité mais osomela mwana ba voiture ya cher osomebisa eti sombela mwana voiture ya normal lakisa mwana nde basala ka CV lakisa mwana nde basala job des étudiants lakisa mwana bomi marabana na ba vie ya luxe te mais mwana na vie ya normal même si on a vie ya luxe mwana ko sutukila yango te bana misusu faut ba parents mwana ebine bakenda vacances te na Suisse kaka na pio mwana tala bandeko ngana lobaka ngana se sacrifier vie mi pona bana ngamo one nazalia na Suisse na pio kuna na neige kuna na kenda te me bana nga bakenda ba vacances bango no sur la Suisse kuna na neige bakenda ski ngamo mama na bango na kenda na ngate na kokana nga malili te ko économiser kaka soko ane to kene mboka boy économiser boka na kesi boka bomba omona yokoka bokipe botel eza na ba moishere ezali ya chere ezali poni okolingo sala makambu oyo yo okokoka te bana mi bazo sala makambu ya salaki na ngote banda vande pa na bango tango mona komi na ba camarade comme sutukela niveau oyo salaki na ngote mona kokosala kindumba mona kokota na minimo ba drogue mona kokota na nzela ya mabe kote musupe biso ba boki to mitala sima to zonga bato
mais bana pe côté musu bozaka bana mabe bozo to sabiso te ka kuna lingi nanga so bokima nga menace la street un jour dans venir tant yo bongisa fino ba mama nanga ki na raison so mama nanga zalaki street pa nanga te mais leo na saboité so be okima na yo ngai mais un jour na vie tant fini ko bonga to ba bi mama nanga bunda so na mama nanga mais leo fini nanga saboité de ça nga na motema nanga na ibi na pesa moi nanga conseil so okima nga yo mto okima so ko fando yo za bénédiction la pesi bino bisous tous toute la vie ya bana mwana nana oya mwasi boso mona wana aza na morgue na minute aocho kufa na kaboli bino po ete ape biso ba parents to lexa bana vie ya lix mingi te tozo bebisa bango tozo boma bango et puis il faut tala mwana azo fingate camarade nini bana bako dominer biso ka bongo lokola ko mwana mukola bimane ka na ba voyou bimana na bandoki yo to tala ka bongo te ngana ko telemela yo soko lingite bimana ndako na yo muto koyeba yom to koyeba ebonge bébé les sachets aux marché mais tant que na mineur na ndako na la street yaya et contrat be éducation contrat yaya ko banga été basaka biso eloko te oui na pesi bino bisous tous